Congo et banda non na mona congolais moko te ki akenda na pays moko boya comme sunga bato ya pays wana neti bande konaye donc moni ata mutu moko te to yoki ata sangwa mutu moko te ke abimia sunga ta balabala moko mais ande ko Abed Ashou quand même likanisi o azui ya kotambola na ba orphelinat kopesa pena biloko boya en tout cas nzamba pambola Boss Abed moi muke o atindi o pa moni aleki bat na ba moyen intervenir to sunga d'une manière ya ko sunga population. Moi je dis toujours que Boss Abed aleki bat tout na l'art batu ba na ba moyen plus que Boss Abed Ashou mais c'est juste quand il a un cœur non ana aide ya ko aider batu boye bani donc biso tout un exemple de Boss Abed Ashou papa ozana papa leki moko asiasa mamba Abed Ashou asala yo pozana ngana nueza ntona biso na mutanet Abed Ashou na famille te ngana ndimi yo siko zolingo sala net kiteti bozana na famille oncle na bino pasala marambo avenir na bino na nwango yo na moni ata ndako 3 étages te toi qui est le père des orphelins et les défenseurs de veuves papa et pas no wazare za kate nyo se zakana mabongisila yo wana lelo yo tinela ki biso fondation pona aya ko sunga bo felena yo papa wana bisto ko loba nini soko lola esepeli awana sebo felen na ba veuve ba sepeli papa tikete nzamba lola sunga fondation nzamba lola. On n'a pas assez de choses à dire. Toye tokitina mabela njili pour le Boss Abed Ashou toyo sunga na orphelinat. On est là pour aider certains orphelins bateau bazana ba moyen makoki te ya kolia na ba moment à confinement oyo Boss azui moi makanisi toyo tikela ba moi quelque chose. Merci papa Abed Ashou. Merci la fondation Abed. Boss Abed, c'est la fondation Ashou, bisomona ba membre de la fondation Ashou, to sengi merci au nom de Boss Abed o eza beaucoup de ces soukate akokoma ko une manière progressivement akokoma ko intervenir na façon na bani au nom de Boss Abed Ashou, au nom de Boss Abed Ashou, au nom de la fondation Ashou, on vous dit merci, que Dieu vous bénisse alors. La mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonchi avec votre émission PC La Plus Plus. Na pesa qui mêla na loba qui tous les journalistes et chroniqueurs tout changé dans le cop parce qu'ils attendent un confinement. Tout sunga ba orphelin, tout sunga ba veuve, tout sunga ba tebele. Merci à Fondation Abed Ashou. Je suis avec Kinlova. Kinlova, ça va? Ouais, ça va Mathieu Bonchi. Na tindela ki yo vidéo na 10h. Et là qui les numéro boye. Na 10h32 répondre nga. Lelo boye. Message no koloba na bandeko nyonso ba yoka ka Abed Ashou. Ouais, tu sais, salut na peuple congolais, salut na diaspora et salut na bana niso Chango. Le Boss Abed c'est un homme très généreux. Azan amour à pays. Et ça te ki aleki batutu na la. Mais ça juste ka ki ana bolingo ana na monaki SOS. Maman Lansaki à travers émission on tourné bana osenga lisuni na le Boss Abed Ashou na période de confinement au bana bazodi bien te bana problème tout bali na otinaki boss tant otinanga na tineli boss message et boss directement benganga Kinlova doit aller chercher la maman, je dois intervenir pour eux. Bana baza nzambe donc bana baza pona batutu yango boss lelo atindi yango boss lelo atindi voiture et pour toi intervenir toi aider ba maman ben toi ba batutu bana ba moyen batutu bana bosungi Boss Abed moi muke o atindi o pa moni aleki batu na ba moyen intervenir to sunga d'une manière ya ko sunga population. Moi je dis toujours que Boss Abed aleki batutu na l'art batu bana ba moyen plus que Boss Abed Ashou mais c'est juste quand il a un cœur non ana aide ya ko aider batu boye bani donc biso tout un exemple de Boss Abed Ashou, la fondation Ashou en marche donc une fois encore merci Mathieu Boss. Merci à la Fondation Ashou. Merci à Bana Nyonso ya Chango Bobani surpris niveau et succès à Boss Abed Ashou. Non dit Mathieu Bobani. Donc Aming te toko tanakati merci alors. Voilà, merci beaucoup à notre patron Abed Ashou, le patron Bogos. Conteneur derrière moi donc Mbelao na sala ki ba émission na kata Chango conteneur yé. Ezaka mbala liboso tebino pe ba patron au botalra émission avec Mathieu Bonchi. Bokoye la biso peta boye 5 et ko sala biso bien. Banjilo bayambi Abed Ashou na nenga ko saranate. Merci à toi Abed Ashou, courage papa, que notre Dieu notre sponsor égal qui est Jésus-Christ à Pambolayo. Toza bandeko awa ibele papa boni.
Ça va. Voilà, on continue donc, mesdames et messieurs. On va entrer directement parce que les choses vont commencer. Toujours avec notre patron Abed Achou. Merci à tout le monde. Merci à toutes les fondations et pourquoi pas Fondation Fali Poupa aussi. Merci à vous parce que bah initiative et ça va bien. Merci Nabana Poto Nyon Soba soutenir bah orphelin. Fondation Maman Sandra. Merci à vous. Merci à de Kims Stone Sono depuis Lyon, les boss Kota Maramoyo et ça là vraiment bien. Merci aussi à toutes les belles nanas à Paris au Bayedara ba orphelin, ba Blessing, Bazali, ba Maman Nene, ba Prophète Moïse, donc baza est belé. Na on peut Sabinora merci parce que Mela et Pesamaki Toza Lelona Maman Chantal Azwa Badona et Outia et Paya Fondation Abed Achou, patron Bogos, donc rien à dire avec Abed Achou, papa Robaksanine. Merci mon frère journaliste, tout ce pays en action Abed Achou, donc en tant que Bana Tchang, précisément l'Angile, Banjila va ravi, tout ça on a boule la concurrence, c'était pour nous la samedi malam envers Banjiloa, population congolaise, tout ça vraiment satisfait. Ce qui Abed Achou a cet exemple, Bogos, devant lui il y a un homme, c'est un homme mort. Très reconnaissant dans l'acte naïe. Devant la Bible, Dieu est aussi satisfait de ça. Namamboa Sali, mon frère. Donc, on a eu mon poto, on a la balar. Que balar, moment est monté. Tu es balaninga concurrence, n'inga fauté. Bon, c'est senti quand même piqué pour attendre mon basé belé. Ce rabais d'achat bandit. Quand de mon lobby, attends la balar et bête que les cabates bien à Congo. Mais alors c'est quand même bonne foi. Il y a aider bateau bazan la difficulté. So les abongo ba banjilo abana changwa solo. Bo bana pe action Abed Achou ka sali vraiment tous reconnaissant Abed Achou plein de progrès, plein de bonnes choses. Donc on l'embarraté. Toujours merci. Merci beaucoup à patron Bogos Ken Piana. Moi interview Mouké Potoko Tambamo Nakati. Merci Nabana Potonio Soba Mesana Kotala Mathieu Bonche. Je suis là votre charge de la jeunesse congolaise dans la Loba qui désormais Totirano ba musicien, Totirano ba mbébélé Toko affaire il y a ba orphelinat donc on est ici et pas maman Chantal donc merci beaucoup Mela et Pesami Madame Soro Baksanini, Fondation Nabino Lelo Bokitinjile. Salut Oboni. Bonjour à tous, à tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment. Je te remercie de m'avoir interviewé. On n'a pas assez de choses à dire. Toye Tokitina Mabela Njili pour le boss Abed Achou, Toyo Sungan orphelinat. On est là pour aider certains orphelins. Bateau bazan na moyen ma coquille ya kolia na ba moment à confinement oyo. Boss a moi ma kanisi, Toyo otike la bango quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, pour la première fois encore, Pito Palais, to mesana na ba polémique au fin la mambebele, lelo na monio kiti na mboka na nga mabele na nga changu na pesa gimbela to aider orphelin en monument oyo ke la rabie biso, ozape mutoyo ka otala ki be mission, mais mi message pas Abed Achou, ke ndeko na nga Mathieu bon ça l'accès orphelin mais lelo kiti maintenant conteneur à biloko. D'abord rolo ba nini un mot pour Abed Achou. Bon en tout cas na pesa Abed Achou, merci. Mon Abed Achou même biso ba congolais oyo tozalaka partout éparpillé à travers le monde. Depuis Congo et Banda, non na mona congolais moko te ki akenda na pays moko boya comme sunga bato ya pays wana neti bande konaye. Donc Abed Achou aza libanais ou se transforma na souci ya ba congolais. Omoni lelo soki oke place moko boye okuti bato bazo souffrir et ça la moi mawa. Abed Achou na asi bapasi ya ba congolais po aza mutu atambolaka bapasi ya ba congolais sala ke vraiment mawa yango zomona na ba moment oyo yabike ba congolais ba na ba difficulté belé surtout makambo etali social yango mona Abed Achou depuis makambo coronavirus e bandi oyo azopesaka abadon to mona bandeko na biso ba congolais balela lokumu grave surtout ozwi kaka njili awa soki quartier 3 tala ebela mabanga bato babwaka so na bina bando botanga bakombo awa ekoma baportenga baplainte na baparke na otanga mpe bakombo na bino te tomoni ata mutu moko te toyoki ata sangwa mutu moko te ke abimi asunga ata balabala moko mais ndeko Abed Achou quand même likanisi oyo azwi ya kotambola na baorphelinat kopesa pena biloko boye en tout cas nzamba pambola
Un mot pour na bateau peut-être bazana mitema bazo banga balobi nazana mo eloko nanga mena bazana eloko ya kopesa te botika ndeko ko encourager le mal mutu azana mutema kopesa za volonté ya okendo pesa neti nga soki na millionnaire déjà ba avenir batu ba souffrir na Congo eza ebele yo yebisanga avana sunga ifoka caméra mo boye ya obiendeni maintenant soko zana besoin ko sunga soki osungaka osunga Abeda Chou première action tokendaka na fondation Fali to mema bakara boye misato ke mais tango beti li sola Fali to pesa na message ken piana na pesa message baloso babiloko oyo fondation Fali pesa ki ebele pa basango il faut ba récupérer yango ba ko kabola yango na ba machine na tika sikoyo ba bêtise olingi oloba na parce que bato ebele ba souffrir tika ba bêtise po ba prêtre ba kokosa bato te ke bazwi biloko oyo zo lukosala msu basango ba yo betio fimbu ya pamba oza famille pauvre soki ba ngaza biso soki sango kangisio nani yango intervention utana wa ba kabola mukoni bon na yebite peut-être si ba kabola nga moyen na kota commentaire kuna ezate fali ezalaki a recevoir ayati kango na maboko ya ba prêtre bango moko ba yebi bino susi na bino ezalaki ponga na yebi oza muta l'autre cas susi na bino ezalaki muta mutute na yebi yo bien na muta mutute ken ezalaki fali azwa biloko wana akenda kabola na ndenge na ye après bobota polémique keno biloko yango eyaki na fondation Fali akabelika bandeko ne bandal bolingaki bomema polémique yango bongo esali bien biloko ye bapesi baprêtre siko bakiopesa bato oyo na Steph Fali bayebi bango te nanga na yo toyebi bango te donc yo ndenge oza boza lokoso se kozali na besoin saki ya loso saki ya sika Ken Piana merci beaucoup basango bakendo tika biloko yo pe osenga popesa pe carton sardine popesa nga pe boîte ya tomate mais non voilà merci beaucoup merci ko soro lobi lelo ba bengo lelo ça la bien pe pour na transparence ndenge osengi bandeko na biso ba prêtre place bokendo tika moi caméra pe et ça la moi bien ah merci beaucoup na linga loba mongo mais poto silisa ozokangama trop pona kokumisa Abeda Chou yo ndimaka batu pamba te l'homme de Pito Pale Abeda Chou te Abeda Chou normalement boye na kokumisa te na kokumisa nde ba action sociale na yazo sala ba action boye na biso bon omoni même na famille na biso mutasala ba action boye azate sko Abeda Chou asala makamba boye sko na kokumisa ba action na été papa ozana papa leki moko asiasa makamba Abeda Chou asala yo pozana ngana nueza tona biso na mutana cha Abeda Chou na famille te ngana ndimi yo siko ozolingo sala neti kiteti bozana na famille oncle na bino pasala makambo avenir na bino na nwango yo na moni ata ndako 3 étages te siko yo papa boni bino Ken Piana ndako 3 étages et le côté mesdames et messieurs on est là chez maman Chantal donc fondation Abeda Chou pour la première fois Ekoti Tchangu donc bientôt là tous la délégation batsaki alo sobiloko ezokota à suivre toujours sur Elenga Congo merci à Ken Piana merci beaucoup mais balobi bakumisaka liboke te ezana na makasa bafongola biso nanu liboke yango mona rango déjà to mona nanu nde caméra kuna donc bazo fongola to mona eloko nini les boss Abeda Chou tokendeko to pusana ça imona ça balobi il faut que mona nde makambo tozolobela tropo et comme o bolobela kikara pamba esenga pena kare fungwami boye et ça la bien ozomona déjà kare yango wana babiloko ezana déjà c'est bon donc babiloko ezana déjà c'est bon donc awa siko tozela donc boye déjà c'est bon biloko ezokite koya na fondation boye déjà c'est bon Abeda Chou aza muta zo sunga bato boye déjà c'est bon merci beaucoup Ken Piana à suivre Viens là, papa.
Voilà, mesdames et messieurs, donc on est là avec Fondation Abbé Dachou. Totinda ki ba image ya maman Chantal Abbé Dachou lelo a répondre biso to moni délégation mobimba isa awa on a repesa micro boyoka message o ba elebino eloko nini ba elebiso et souci na bango ezalaki nini par rapport à makambo nyonso. Donc je donne la parole à Fondation Abbé Dachou. Bonjour et merci. Bonjour. Bonjour. Bon, yamboto banda makambo nyonso comme Nzambe ne mutu asali bisongolo afin que tout le monde en a mokolo lelo parce que yende aza maître ya nyonso ayebaki que banane bandele kozala boy tozo banda ko pesa Nzambe merci mais j'aimerais que prière et salama et pas ya maman moko azana biso. Oui, prions le Seigneur. Tendre Père céleste, Dieu d'amour et de bonté, toi qui es le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Papa, et pas nos wazare zarakate, nous c'est la carrière bongisla yo. Wana lelo yo tinela ki biso fondation, pona aya ko sunga bo felena yo. Papa wana biso koloba nini, soko lola esepeli, awana sebo felen na ba veve ba sepeli papa. Tikete nzamba lola, sunga fondation nzamba lola. Sunga ba bas basala kana kata fondation. Zamba yo lobi te je bénira ce que vous bénira. Tikete pambola ma fondation Zamba lo lankona bikamwa. To tiki ko yana bango na baboko no sena bonje borwa. To tiki maso ba memi lokola don na kata na Ophelina. Na maboko no Zamba lo la tikete za la sanctifier na kata makila na yo. E ba o be ko tika ngonza ba la béni quand ma béni. En ko la fondation Zamba lo lobi l'élévation vient de toi. Zambalo la to senge élévation Zambalo la soko parmi ba président bazo bimakate na Congo Nzambe yepe kombo ezala mokonzi tala souci na pas na bafelin tala souci na Zambalo la nkolo le moment manque Seigneur je te lève je t'adore encore Père de gloire parce que tu nous as dit que je t'enverrai des nations que tu ne connais pas ce sont les nations que tu nous envoies Père de gloire pour nous soutenir pour cette action merci au nom puissant combien de ton fils Jésus-Christ qu'on a prié ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tobete linza me maboko. Bon, Bisope Fondation, topesi merci Nabino pour na nenge bondimi koyamba biso awa. Tozana biso na mingite, tolingi pe kozwa temps ebele te. Kaka oyo ya mukie toyaki nango pona kopesa awa yango yo. Même aloba mingi nazo pesa na président ako passer bino message et puis secrétaire na moko na biso azana moi liloba ya mukie ako loba pona to prendre temps et belité. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Et tous ces ngabino na liboso merci pour avoir accepté yamba biso. Au nom des boss à Bedachou, je t'ai contacté par frère Nabiso Mathieu. Vidéo mo betambola sur internet ya tindelenga. Tant que tindelenga na tindelango il pas boss à Bed. Tant que boss à Bed directement benga na téléphone Kings va voir l'orphelinat, je dois intervenir.
Moi je dis toujours que boss abed l'équipe Congo mona l'arte. Bato bana mbongo na mboka o ba l'équipe bazali bani. Mais c'est juste qu'il a un cœur en or, a toujours prêt à aider. Parce que azana ba problème na ye. Azana makambo na bani mais fois azala toujours dans amour et au kabula baninga. Ko partager c'est pas donné à tout le monde. Il faut en a cœur, il faut dans la montée maintenant bebani. Tout le monde dans cette période de confinement au monde désolé qu'il a pas si il a pris 364 familles déjà en charge dans la période de confinement. Aza politicien normalement bato bana devoir o baza censé faire la biso makambo. Eza ba député na biso, ba président na biso, ba ministre na biso. Il y a juste commerçants ou azo luka vine bani un jeune loko la biso bebani. Mais ali akane mbonga mboko ta sala rani ma lo mboko te mais il intervient au meka ko intervenir ko aider mboka na d'une manière na ebo ban au monde a déjà que le long na Congo il a une affaire à 50 sociétés le long na Congo il a une affaire à 7000 travailleurs donc le long na Congo a besoin intervenir d'une manière ya yebo bani o ya lingi bani yangwana au nom de Boss Abed, c'est la fondation Achour, bisomona membre de la fondation Achour, tout sengi merci au nom de Boss Abed o eza quand c'est à soukate une manière progressivement comme intervenir na façon au nom de Boss Abed au nom de Boss Abed Achour, au nom de la fondation Achour, on vous dit merci, que Dieu vous bénisse alors. Merci Wanezaki président Nabiso. Moi le loba mouké ya ba membre moko. Maman c'est qui? Maman c'est à Zalara un peu timide pour comprendre. Nazo pesa frère nanga Jacquino a adressé Momoko Nabino pour na part Nabiso. Bonjour les amis. Ya oloba mingi ezate nenge président uti goloba. Déjà boss aza mutu moko aza motema malamu eloko kobakisa mingi ezate parce que bato bamako kanisa ke aza kaka pona ba musicien pona ba comédien mais lelo a tourner pe regard na bandeko na biso bana na biso baleki na biso pe baza ba kozala peut-être ba futur cadre ya mboka na biso ya lobby. En tout cas un grand merci à vous de nous avoir accueillis et ça sera pas la dernière fois. Merci. Bon, bana bole kaka a misuba telema. Baya. Uba ndombale. Ya yo bana. Merci papa Abed Achour. Dieu vous bénisse. Merci la fondation Abed. Ouais.